ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Congolais est fermé par les Rwandais. Lobby à aucun départ là-bas. Parlons d'un côté à l'autre. Oui, on est en plein de l'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Ok, c'est bon. Tout décoller, tout comme tout ça sur ordre de Nani Rwandais. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Pambate, kolala kolamuka ezali bongo abitidete. Talatina bisika nyonso tozwami tolobayete, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Ingeta bande ko balandi ba pour Angola no la reine Olga Lompingala mokitene Florence Matondo Mido bo uti penza kolanda na bokebi nyonso na uti kozong c'est la bino archive wana obilo bolobaka na minoko ya bapa ya pambate nyalobaki bolanda yango po boyeba na mituna mabino ezwa mwa biyano esika wapi to uti pe esika wapi to zali kokende bolandi wana penza na bokebi nyonso kondo Tshisekedi wa muluma pe bomoni pembeni na ye bomoni mwana mboka élu massivement soldat du peuple Martin Fayulu bomoni pe Sami Badibanga moko ya traître oyo bato yi deux pes nyonso balobaki pe président Félix Tshisekedi abenga ye na kombo wana ya traître na bali sukulu waye oyo aloba tango azali ko lakisa ba imboka lolenge kani bato bakendeki pa ya kojo botela yango la bilili kaka apela ABC abenga ye traître poete tata mokonzi oyo autaki kobima oyo papa na biso abengi bango ba Rwandais ezali ngai te bolandi yango na ba archive abengi bango ba Rwandais alobaki ete esengeli alongola bango lokola nomaki mona mboka Sami Badibanga nde bomonaki bato ba IDPS babengaki traite atako président de la République Félix Tshisekedi wa Mulumba kasi lelo oyo na Sami Badibanga na Bruno Tshibala na président de la République basali bobele eloko moko basali bobele eloko moko po ete makambo bango baboyaki banome bango na utai kolakisa bino na ba video utai koleka pela be monsieur elekaki lolenge kani tata mokonzi azali koloba yela ba polisia bazali ko loba likambo oyo ke ya lobi soki kutu na yebila ko yipe konzima makambo oyo mona mboka Félix ayebisaka Kabila yebisanga plutôt mais soki nazo boya ngo eza pona bino lelo otokomi wapi yango la cheki ba archive na cha archive ala pona nini na soki coup d'appel ya mona mboka moko atuninga ya lobi océan de la presse mbongo boni Martin Fayulu Madidi apesaka yo po biso peto pesa yo po o modéré français na ezalaki bongo po o modéré ko lobala biso na ebité soki na lobelaka nani na ebité ba imboka soki emission to lobela mboka Congo etalesaka mandoki pa ya nani yango wana na chelio ndeko archive wana potala mbongo oyo Martin Fayulu Madidi apesaka nga yango wana na zongiseli yo etumba wana oyo tozali kobundela Martin Fayulu Madidi ezali etumba oyo papa Tshisekedi wa Mulumba abunde yango pona kobengana ba Rwandais na toute étendue de la République démocratique du Congo ndetala mbongo mwana mboka Martin Fayulu Madidi apesaka nga yango wana na répondre émission Tolobela Mboka Congo eya kobokela moto mbokela te émission Tolobela Mboka Congo ezali kotelisa moto moko mandoki te yango boyoki kombo nango émission Tolobela Mboka Congo sikoyo océan de la presse est-ce que océan ezali ebale ya bato moko to océan de eboya mbindo tango balobelanga océan de la presse parce que j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas je sais que ceux qui mobala mbinga mobalo nanda kono ba pièce de ce ton d'amour oyebi yango malamu bouger attend pas Philippe pour être kabuya l'homme puissant azali bobele kozela bino boyebi malamu na bokebi ete océan de la presse alobaka solo kasi nini to memeli bilo na mokolo mwalelo nini to memi bandeko balandi ezali pasi pe ma bandeko ba South Africa na bosali bilo te video na bino e komi tango pe bobenga ko océan de la presse boyeba ka tango moso pe na ko kozanga mega
bokomona politique yango ekoyemba nzembo ekosone bokomona loko Océan de la presse boité Océan de la presse za la méga té bolingaka teke bakamuso Océan de la presse belela ka sengeli bo comprendre ka esengeli pe bino moko bozaka pela boyebi te mosusu mais tango na yambi yo obandi koloba maloba mabe lokola ke yo pesaka nga mbongo lokola yo ndo changa nesika oyo lokola yo ndo osombelaka nga méga namona ka bambongo la bino te tinda video na osoko mona lobite cela veut dire namoni yango te po ete nazanga ka pe misolo nazanga ka tango mosusu pe nakendaka mosala te nazangi pe misolo ya kokende bande kolanga esengeli toyokana esengeli tolingana bolingo moko Eric Lema talankongo bo moko nde bolingo bande kolanga ibolongola ba hypothèse wana ke ngai na lobaka oyo to mbokela na koyo kosala yango te po émission ko molango tolobela mboka Congo molobeli yango azali bongo Océan de la presse ingeta nini tozali koloba lelo yo makambo azali bobeleka kozika bande ko banga ba IDPS babandi ko yoka babandi ko sosola babandi ko mona ete Océan de la presse babandi ko lobala mabete makambo babandi ko lobaka ko lamusa biso ya solo émission ezali éveil patriotique pe ya confiance po ete bango moko balongwe la mpongi balamuki sikoyo bakomi komona ete akala kaka ezwi bokonzi wa bango ankala kaka ata ko bafungole ankala wana ba meki mezai kako kanga koleka kutu eloko bango balataka wana po ba bomba masoki mondoki ezali ko ya bisika ya bapaya bande ko balandi bozali bino moko ko mona maye mazali ko sala na République démocratique du Congo bande ko ba IDPS balamuki soki jifendele te boko mona bango sikonde bazongeli ba marche esengeli ki bana yi Congo basala ba marche esengeli ki bato basala ba comprendre ete bango mo bazolo bana français la bango baza coincé bakangi bango bazali ko pema te pamba te mosala ezali ko sala malamu te atako eloko moko ya malamu ezali te atako eloko moko ezali te tata mokonza boya ki bakombo la oti ko yebisa bino na mikolo mileki baongo tani oto lingisi ko shadari ya boyi Bruno Chibala tozali kotala kasi mboko ekotambola lolenge sikoyo ya kamwa pe ya pasi nazali koyebisa bino ingeta kilame plus 49 bokile lokonde fam pekato isa konkoi na yebisi bino makambo mazali koleka na sikoyo ezali makambo ya pasi bozwa yango liseki te bolandanga na bokebi Océan abino aye koyebisa bino bandeko bisika nyoso tata mokonzi ekola lekaki bisika nyoso akendaki kosenga maboko bisika nyoso akendaki kolela po ete bandeko babiso basunga biso ezali ya solo iyo longoni ala tata mokonzi ekolo pamba te mboka Congo libulu monene po ete bonga tozali na posa ya bato ba soutenir biso ndenge bilo batameli bolobaka po développement ya mboka ezala Congo biso moko to ko développer yango te esengeli tozo maboko ya mendele tozo maboko ya bandeko babiso ya pays Afrika ya bato mayindo ba soutenir biso ndenge bilo bolobaka la lopoto po ete ekolo etombamo kasi bato wana baboyi te baboyi mbela ya tata mokonzi ekolo te kasi bapesi sikoyo nde oyo bino bolobaka ultimatum oyo bino bato ya lopoto bolobaka bayebisa tata mokonzi ekolo boye balobi topesi yo sanza motoba ya opesa biso maboko mwana mboka Joseph Kabila Kabange ata ko bino boboyi bolobi kotola benge mwana mboka te iyo na oki bino azali Rwandais toloba bongo ndenge bilo bolingi kasi tata mokonzi ekolo alobi nini alobi azali partenaire moya français yango wana tata mokonzi alobi Joseph Kabila Kabange azali mwana mboka ngate mtu alobi soki tata mokonzi alobi eloko ngai na boya ngai oyo azali peuple na kati ekolo Congo oyo biso boso tozali ko gumba mbela le garde de la nation alobi azali mwana mboka to benge mwana mboka kasi bato bayebisi balobi topesi yo sanza motoba livre la maboko la biso mwana mboka Joseph Kabila Kabange soki te ekozala wana opesi mbwa aboyi pamba te oyaki nde kosaka na biso sikoyo Congo 3 mois totikela tata mokonzi ekolo po totala lolenge ya kosala musala tondimi yango kasi 6 mois ya bayebisika loso atambolaki na baafrika ngele pela ba bisika ya bamboka ya bapa ya mendele siko 6 mois bokonzi na biso na 5 ans ekozala po lelo na yebisa biloke tata mokonzi ya ekolo aina mapinga te tata mokonzi ekolo ana mapinga te
basoda ba DSP bino boyebi bango tango batata mokonzi ekolo bayaka na afdel na Moselle aura Désiré Kabila aboma biso sukuleka et ça la makabone boyebi bazo basoda tout ba généraux tout puissant ba mema bango la kitona ko boma ko sesa bango recyclage bato bokuti bango na mayele mapinga ya Mobutu bilo moko boyebi Mobutu sese seko ko kungwendu wazabanga aloba na chaka mayele na ngali kola basoda bo telemiawa po yeba ikaza na tumba ya solo boyebi basoda ya Congo basoda ya Zaire plutôt bakenda boyebi makamba Museveni basoda boyebi makamba ya Biarimana basoda boyebi bino moko na Brazzaville abaye basoda babiso na Angola na parlo pas boyebi bisika nyoso Mobutu atinda basoda na South Africa boyebi netumba ya Mandela Mobutu bona pesa maboko pe boyebi po Mandela bima na prison Mobutu apesa maboko jende mongo lombe cessé a telema pe baya bazo mapinga na nyoso koboma ko saboter koboma bango la ba C4 moye to tanga kombo ya terre to bi C4 boyebi koboma bango la système bango bayaki nango koboma ko affaiblir bango ebele pe bakima ndambo bakima lelo bakomi mikolo ngala koli boye bongo bango bakoma ndeni c'est que bakomi na mibu ba 63 ans et quelques ba 65 ans balembite bakoya ko bunda bakoya ko pesa tata mokonzi maboko basoda ya bemba o bemba gombo yaki la bangwa basodo bazaki batelemi boye moko yoki somo boye bi pe le solo la bango lolenge bakangaka soki yaka makama mendelete pe to ebite wala to leka ngo po eseleka bino moko boyebi lolenge kani ete basoda na babunda ke tumba na sima ya mona mboka bemba gombo 10 ans après basoda na bakufi boni bolanda moko alekana kia ko beta le solo tata na yemo na monsana na yaka ko lo bandenge ni basoda na banyokwi basoda na nyoso balemba lelo basoda na biso bazali na mondo kite ba désarma bango pe ba commande ba cowboy fatigué boko mona bango be la kolate saka bango be ba sakodo eloko basoda ba lelo côté ba o basimbela be ba mona Rwanda ba o bana mandoki ba o bazali ko konza ba o bazali ko sala ezali bobele ba mapinga oyo tata mokonzi ko lazala ba o ba franc congolais o ba koleka territoire mosusu te bobele RDC sikoyo bato wana bandimi kosunga biso bato wana bandimi to déguerpir moyini ndenge bauti kolanda archiva ya lite ya papa la biso Tshisekedi ya mulumba persona mais po ete lite na ya 37 ans ekokite likambo pete biseka lilanda kwa malili to pe na ngelo nzamba yebi sikoyo président de la République il faut livrer Joseph Kabila kabangela maboko ya bazuzi ya bapaya pe ya baflika bazali kozela kasi ko livrer soki ya livrer te atie bokonzi na ye en cause 6 mois bapesi sikoyo ako bouger pété bande ko la biso bakitaki a cho to ko so poste lelo to ko so jife to ko zandela bango ba komi ko zonga basebe ba poste mi bale ba monike ai molili melio eseka ko lekala te ba bandi ko zonga po ba monike bisiko to yaki na lombango bokano elenge etumbeleke olakalankema ofakombolo bako suka ko wambaka elolo kwa wakonto bako suka ko wambaka elolo kwa wakonto Ola kalankema bono kanela kalobeka we bona oye Ola kalankema osoko joyi moko compliqué oye ofakombolo totala na video oyo ya bana South Africa ndeto kozonga à vous l'antenne Kabouya l'homme puissant. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mona kaka président Chichi alobaki ke donc na Congo ba guerre sili yangwana la police sud-africaine ekiti elobi ke no ekanga ba congolais tout o aza ke no aza ngunda azonga Congo dans lobby congolais tout o ngunda azonga Congo nebo mona boye ya Chichi déjà lobaki ke non au moins ne ba kanga kuna da bazo kanga donc o toza mukandaka ya ngunda ozonga Congo donc la voix de l'Afrique est pendant que Zulabino ba information sur place na source ne bo mona ka boye donc musique
donc eza koyinda mbila kiti na sunny side eza koyinda na sunny side toza na Afrique du Sud na ville ya Pretoria, plus précisément la quartier sunny side parce que Congolais batondi pena donc ebele ya bebo donc banoko bakei nde baabo na boye musique. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko bauti kolanda video wana pe na bokebi nyonso ya bana South Africa Patrick Itumbili na Guy Lompinga na Cape Town, Guy ya Lompinga ya nana vraiment papa na merveille Itumbili Patrick bolandi la bokebi nyonso bana ya Pretoria bisiko la vandaka na ko bosa na bino te botomboka te bolandi la bokebi nazali suna commentaire ko sala ba video wana te bino moko boyoki ndenge balobi bolandi yango batindaki video et pas au CA de la presse 2 jours passés makambo yo elekela ki bango yango lelo océan apesi bino yango bande ko balandi o ya motuya ezali ete bososola ete bato ba IDPS ba comprendre pe balamuki bamoni akala kaka ndenge na uti ko yebisa bino ba pouramento Angola no la reine Olga Lompinga la mokite no Florence Matondo Mido Innocence Boli Potiolo bisikelo so bozali mboma makasi CPI bolandanga na bokebi na kanfufu parfum kindula bolandanga penza ingeta na bino nyonso bana ya Flansa na mboka ya Malko Kakila ya Arthur Ndombasi mobali ya Mbinga mobali soka lobi en tout cas yoki ba chair de poule na mboka ya Emmanuel Chabalokwa bolandanga penza na bokebi na bokebi bomokonde masolo yango nde tolingi ba mama nanga South Africa mama mboyo bokela lokonde fampekato 6 mois ba pesi na tata mokonzi ekolo Congo eko développer ndengeni Congo tokozwa aide wapi po bakopesa biso embargo oyo Tshisekedi te azwa mais oyo tata oyo amemela biso ba mona Rwanda ba pesa ka embargo boyebi yango siko fufu passe lotili qui passe mai passe été au le passe c'est comme ce qui te joue sur embargo toko développer le lenge kani a pe biso moko tozana problème kuna pe tata mokonzi ekolo na cabinet na ye na nzinga na ye moto mazali kopela po ete tata mokonzi ekolo aye ko comprendre ete ba traître nde bazalaki na ye pe batindikaki ye sikoyo akomi na nkaka ndenge la uta ko yebisa bino na mikolo miliki koya mai liboso ba requin bangando mai waneza na bato babalene ezali la banyama ya mabepe zamba banyama ya sauvage bino moko bolo bakala lopoto bandeko bangai babimi pena likolo banyoka tu ya lolenge pe bafungoli munoko kasi tata mokonzi ekolo siko pinjole ezali kotanga la miso ayebite akosenga maboko epai ya banani pambate bapesi ye 6 mois bato la bandimi kosunga biso pour le développement et le Congo, biso pe tondimi po ete to matato kita na lite ya République démocratique du Congo na biso moko tokozwate. Kasi eloko moko lengi na yebisa bino. Soki ekozala possible. Po tata mokonzi ekolo. Abima na kati ya crise oyo elingi kokomela biso la République démocratique du Congo. Akita na kati ya mayele mabe oyo elingi kosalama. Apesa bokonzi la mona mboka Martin Fayulu. Boko mona kaka lolenge ba Congolais bakozonga bango moko bakoza na posa ba futela bango biete bakoza na posa ba bengala bango te bakoza na posa kutu to luka ba investisseur te po ete ba imboka Kongola ba mbongo la bango basana mikila ba paya bakoya nango awa bako mise ba moyen na bango pe to kozwa moi souffle moi moteke o ezali eloko moko primaire pa ya bato ya mama Agata le sako ekawe mama tozwa moi kolia te to tomata ko tomate ngbele ya pamba pe na lotoba te réalité na yebisi bino réalité soki mona mboka Martin Fayulu madidi azwi bokonzi lolenge bana poto bakosopa na bwe na misolo ya bango bakoza na posa bopesa bango EDT bakoza na posa kosenga te misono so bakoya bako investir na mboka la bango banzele ko bongo automatique eko yakalo kwa tobetaki fimbo pa na miracle pe mayebimi. Mais si koyo bitumbo tozali koleka na président de la République et l'équipe mutu ya président. Tango tobande ko bela a Vitel caméra zali caméra bilo boboyaki. Tango tobande ko yebisa bilo te ba François Mwamba auta kila bemba wa baye ko lité toza banzoi. Bakanga be mona mboka bemba gombo bato bakokaka mpia kate ye wala mbango la sema Joseph Kabila Kabangi.
siko kaka yemoko la sema Joseph Kabila Kabange moto penza koti na misisa bimi petela wala sema Félix Tshisekedi bato wala basunga Félix ya solo penza siko bino moko bomonite bozongi su bampoto ngona mbango pola nini kasi bozo ba poste te apesa bino pour nomination kutu pas nommer premier ministre et comme problème basenza bazapeka ko appuyer azoko kate ateli miso mais ça obligé ko sala aboyi ko sala la pola nini po batindeli ultimatum ya 6 mois aboyi pamba te boyoki aboyi te azali ko boya te azala posa ya ko sala mais bayebi 6 mois soki a livré Joseph Kabila Kabange te yena kitu wala ko vanda te toko bandela maponami na RDC poto tombola mona mboka Martin Fayulu Madidi yepe lokola lingi kiti wana kiti oyo eza ya Félix moya kende alite la tapis rouge a la l'hôtel miele na mikolomi balaso mampango akotika ndengeni avant contrat ba yaki la vita kamia basimi mbongo bomonde ba babysit basa $50,000 combien de salaire ba fonctionnaire combien ba soldats combien d'impayement mais bimi na kuma ko pe bimaki 50 te président binana kofi pe abwake mbongo te 100,000 ke pa Koffi Olomide kaka la buka kingo c'est comme OK et kotité tango tolobi e kotité kuna ndela ko bina mais koti pour ce que 6 mois ultimatum moyen premier ministre kota et comme la gouvernement elumbe Joseph Kabila pa lobi ola kalanke mo fako mbolo wa olela bolo na lakso siko manzaka siko yo tokosuka wapi IDPS pe lobi tokola la pongite tozongi la be modèle ba marche pendant 37 ans marche na kokote sur la marche IDPS ata ba salelo bato ba kokota te ba ko comprendre que boye ko la mukala retard parce que tango biso tozo ulanki bobilo boboyi akala kaka ya modèle obilo mo pa bo moni penza bo boza négliger la toute pièce liti ya 37 ans et keika na bolé ya boye et keika ka pamba sikoyo tokobunda lolenge ni yango to sengi la bino bandeko ba Congo to telema bisika lo sobiso tozali to sauvegarder patrimoine na biso émission ezo ya te ezo lobela bilo makambo pamba te tozali ko bomba yango te tozo ko dénoncer yango avant po boyeba ke ekozala passe boza ba congolais sans congolais ata boza la mikila ba paya bozo landela bamboka la bino nazongo na bato musu boza ko benga bozo tala pamba te bozo landela pamba te mais siko to bunda parce que tozui embargo o eleki bambargo 6 mois ba livraison à Joseph Kabila na le président ko livrer président de l'armée te azana mando qui te l'expliquer bilo makambo la nyos Kabila pe akokende te pour comprendre que Félix alinga livré sikoyo est-ce que Congo ekotambola Congo ekozonga sous pauvreté Congo ekozala développer Congo ekokenda en voie de développement Mobutu alobaki ekozala tiers monde to ekozala pays pauvre pour siko ko liezate sikoyo na yebisi yo kolia ezalité la République démocratique du Congo muta kosa bino te nzala moko na mtomona te peto boinde to lo ba moyata moyezalité siko ba monya Rwanda soki ba kangi banzela ngoto ba tumola kato pe basala kangola modèle mosusu to yebite na yebiso ezali passe yango to saka ko yebisa bandeko la biso ba ko suka ko wamba kelolo kwa wakonto boti kelolo ko po bozo ko kate bokomi na passa suka to kele ko senga maboko na mona mboka bemba gombo to senga maboko la mona mboka muzitu to senga maboko la mona mboka matungulu to senga maboko la mona mboka Moïse Katumbi to senga maboko la mona mboka papa la biso Fayulu Madidi bomoni lit na ila archive bandi kaleza lelo te bato musu boyeba ki Martin Fayulu te kasi botala ila archive liboso ya papa Tshisekedi ya Mulumba tango papa Tshisekedi azolo ba pa ba Rwandais ona nazo bengala bango le plus tôt possible kasi biso tozu ba Rwandais to vanisi bango bako baninga la biso et salama mokolo nene Congolais la moka peuple congolais fungola miso okolela titango nini tokomi tango akobundela mboka okolela titango nini yo lalaka e peuple lalaka te o yo binaka peuple binaka te o peuple congolais fungola miso tokolela titango nini tokomi tango akobundela mboka peuple congolais tozana tango akobundela mboka na yebisi bilo président de la République akotika la koyebisa bilo te ke passe ezali akotika la koleka te bo comprendre moi orgueil wana du sang toyeba uta tokola ke bandeko la biso baluba to banda ko benga bango DVVV de boulou vantard moi orgueil muluba pesa ko sala un muluba qui se respecte akoki ko boka pe ka afile bongo te mais biso tozala miso ya komona na mato ya koyoka pe na motema ya kondima bondima to sauver président de la République o to ko sala akomona yango mabete je vous le dis
eza na bandeko ya IDP soki baza koomotala bango moko bali babanda sikoyo bagrève mpo balobi faso bacoince bango eza ya kosakana te président azokoka kozwa mopepe te bozokaka na konome te na kotia te gouvernement ekobima te mpo azali koyeba te eloko nini akosala alors nde bapesa ultimatum 6 mois. Allez-y comprendre ce qu'a livré. Et le Congo est na Congo. Ben investisseurs ba koya moko nini. To ko zo soutien banane to za la posa to développer. To za la posa ba minerai na biso sala. To za la posa biloko na biso to tonga. Bande ko ezali mawa. Bande ko balinga lisano ya ndembo lobi ezalaki mawa na République démocratique du Congo pambate. Bozali komona nyonso wana ezali kokeka la faveur baluba muku nazali kobongisa église te azali kobongisa eloko te kaka koyeba kofinga bato koyeba kaka koloba mabe oyo ayebi kasi telle éducation apesi na équipe na ya Renaissance ye moto ya nzambe ya solo Renaissance elobi epolaki mengete moko Darien Club motema pemba police aki kasi lokola bango balingi kopola te lokola makambo nyonso be bango toko mabe baumbula bango lobi babuka ki stade o bango batonga te ba pekole bakiti lobi ezaki la ba mort d'homme il y a pe ba soldat baleki victime na Congo kasi malembe toza ko kende na musala bango baza ko sala baza ko mona te baza ka kopola pe balingi kotika te oza kopola mais oza ko ndima te oza kopola mais oza ko ndima te siko to ko suka boni BLD na France nzambe ya Congo apambola bino oyeleka ki lobi na butu pona ndembo yangwana Renaissance apolaki na mongete moko na libungu tuluko ta Renaissance Darien Club motema pembe ganyaki bango na motope moko kasi na sima la bango lokwa balinga kite trouble bango bazaka na raison atako bako yebisa bango solo kasi balingi kontima te pasteur mokuna tala lolenge ya ezaleli na yo ezali komonana ti na suite na yo bande ko balandi na awande na sango ya lotope pendembo nde tosukisa émission ya mokolo mwalelo kasi mawe ezali bongo la République démocratique du Congo tokoyi koleka te kabuya l'homme puissant tozali bongo na liwa ya mwana mboka patriage Gizenga papa utayi kotika biso Meliwana yebiso toyoka ki ngo mwa kala tango mwa sina kelaki l'Afrique du Sud na lombango kasi babanda ko bomba la mwa trouble pe siko moya ko bomba yalite babimisi kasi ezali pasi pe mawa poete na Kinshasa bazali penza ko sepela ko tombola mingongo ko loba ete lokola kufi akufa lisusu pola mbala mibale pambate yenda teki lisu ekolo Congo bato bayebaki ke tango patriage akoya akosepela kolongola biso na maboko ya bamona Rwanda na maboko ya banguna kasi yepe awela ki mosolo kasi bino botika libolingi pe liwola bilo bachola yango boye osi omone bembe kufi ya monene pe bavandi ko chola yango bozwa mayele na sango ya mawande to pese ba condoléances na libota ya papa pe ba condoléances epai ya famille politique na ye palu tika ete nzambe amona bino mokolo ebembe koya tokozanga te kokende merci na kabuya l'homme puissant azalaki bongo la sima ya caméra merci bongo la Papa J directeur ya recherche stratégique merci bongo la sango mokonzi pe merci na bino nyoso ingeta bisika no sobozali bo soutenir émission na bino lobaka sembo nde bomoko nzambe apambola bino mama mboyo bokile lokonde fam pekato na Suisse mama Sylvie Mbenza giwanza molonga na mama Sylvie Mwamba mbote na yo forti fort baninga langa nyoso bozali ebele tika nzambe amona bino bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.